Bon, bandeko moni ba combattant ba telemi awa bilongi za esengote ndenge ezala kaka so likambo ezali photo telema po eza susi ya mboka bato bazokufa mais bato mosusu bazomona likambo yango lokola ezali seki lokola théâtre lokola likambo ya famille na bango to likambo bandeko batelemi na bana kanda eza ba combattant Belgique bilongi boyebi oyo bana oyo basalaki musique pe ya wera oyo kufa libela même kata koleka pamba te na Belgique mais to sutuka bandeko mosusu nde bazolala pongi bazongisa biso musique to yoki Maître John. C'est vrai, aza ndeko na biso aza congolais, aza mutu tokoli na ye, mais na moment où likambo mabela Congo, je pense ata moi si nanga pe tokoka bana tout pour un peu famille nanga tokoka bana parce que ngaza ko soutenir mboka na biso bandeko ba souffrir bandeko ba kufa. Na ko linga jamais mutu moko ata ndeko nanga ya osaka na Congo. Yango na ndeko na biso ndeko nanga Maître John ogafaki osala himbeba. Deuxième fois yango ezaka ka yo. Alors bandeko bazali awa ngana koloba mingi te pona CPI na acte ça été yo ngi musique ezonga ba production eza mingi to participer ke bato bateka ba DVD ba CD to participer ke mutu ake na Congo abetsa musique na Congo to participer ke Congolais abetsa Ivoirien awa na kati ya poto mais yo linga ka wera kofi ba ya kobeta awa pendant que tu vas regretter ba mort na kati ya Congo yo zo sepela na yango mo soleli kitoko te. Alors, pour Nangaï, vraiment, naza pour le Cambo yo lobaki. Donc, dans le mingi te, bandeko balia ba sepela ite balingaki ba ya ba pesa message pour na relation que tout ça mais content na makambo zo ba pona makambo musique ezonga de musique pe tika ozonga te. Alors, na loba mingi te bandeko boloba message ni boza na pour na routine de la Maître John. Le pas bolingo, ndenga abeti. Mon de Maître Donald Obione sa bongo mais to que na biso ko musika te na ndenga normal a kibatu. Nande kuta musika te que tout a image normale. Bo dans une communication musique on a elo balini. To ki pena te pour ba mbela ki ba kabila na. Tous avons étiqueté batu pour un musicien aza muto azo indiquer population. Mais biso me musique biso longola ko na couper côté se biloko lingaka tout ça là. D'abord un to la on a ba na biso mikien na ba parents. Non, d'abord un communication ba ko salle de deux. Ne non ki déjà ba ki ba koto kuna de ba kota ba salité wana hein. Botika la kaba koto kuna boze la ti tango kaka biso bato to ikaki piko biso to yibita biso ke victoire na biso yango elonga eza elonga makambo ba salite wana bino boyeki na ngwana tu comment expliquer bozo adorer ba satana ataku to do makambo ressemble ko to boya nzambe mais quand même comment expliquer comme ici pays ya bato eza ba vrai adorateur parce que peuple congolais asa hospitalière et puis les vrais adorateurs ba kosa ki biso na religion na politique siko to vivre siko déjà un to vivre déjà tant moko boye na kati ya mokili yango toyebi déjà mabe na malamu sikoyo mutu soni na honte ya kolakisa ke non nzela malamu po biso so tokende na nzela moko eza mpona bien na biso pourquoi sikoyo kaka to encourager de mal bango nyonso tu wana na musique oyo ba musique ezonga autre musique yango bake otonga mboka na bango bayemba bandenge na bango na bandeko na bango parce que rien du tout musique oyo ndenge ozonga te boya komeka kasi na bino moto bokekuleseke bino tu boza baadorateur ya satan. Pour la musique, on a vu au boulot, et musique, on a en communication. Boya, pour moi, la mettre au bazar, vous allez à qui sont Victoria et la victoire. On peut comme temps où il y a vérité. Boulot, Ingeta. Bon, on a un ami dans le bâtiment parce qu'il y a un mouton dans le bâtiment, il y a un taxi, on a évité John T, Maître John T, on a évité de vie, on a évité, on a pour ça, on a évité, on a le bâtiment. Bateau avec sa musique aza awa donc hier au azul bana kutu pour la maison intéressante donc on a trouvé encore ça plaisir moi soit qui pour mais azali na pouvoir ya ozong sa musique donc on s'acharner trop pour le temps à comprendre à un impact donc on passer master ouais ah ouais ça ne on a bien nos combattants au bien na combat eso les combattants on dit combattant c'est l'état d'esprit. Biso toza awa pona ko ya kokumisa bato te mais na ningi na lobela centimètre John comprendre je pense que makambo depuis bandi bozaki ba ndenge zo lobana ke bozaki ba maître depuis kala bozaki ba maître musique et kangami bozaki ba maître donc bosi ko koma bino ba centimètre calculer centimètre égale à combien de mètres en moni to si sabino depuis kala ba mikonzi na bino o bando futa bino ba kofi banini basina na bango côté on a na ko centimètre John T
Pour ça, tu peux ça John. Et puis ça m'a valé. Agna. Centimètre Jean. Parce que Jean. Centimètre Jean, tu es ici, ok. Bah, j'ai oyo. Aux olinga, au memango sikoyo. Je pense qu'on s'est trompé. Parce que tant à Babylone, on est ici là. Je pense que dans le moment où on est au Komiboye, Jean a frappe internationale. Quand on dit frappe internationale, au moins maître Ngando, au moins la major Tati, au moins la Gaël, au moins la colonel Braddock, au moins la Londres, comme on a vu au Hollande, au moins la frappe internationale. Je pense que et cause Mbala Liboso, nous avons frappe internationale. Beta maninga sauvage. Biso to na taille cause ba position ba karaté te ba boxe te. Biso tango to yaka en sauvage. Tuna ba ndeko na wa mususu o to boye ko tanga bazwa frappe baza ba mettre lokola yo. Chike va kenda wapi? O ya ambassade ya biso akenda wapi? Tika na mama solo wana. Et pas na biso mettre za la po biso to na ninga sauvage. Boye ko na mino ko beta ba to so ba tatami bani awa biso izaka makamba ba tatami ezate. Biso koza milangi ba mbeli tout egoya pour la makamba Congo c'est ça prêt ça la rati siko mettre ça tozala ba mettre soko lingi ba mettre okuta la bango to ba mettre ya biso pe awati on a biso ke ba mettre o ba o défendre mboka bango mettre dona azali awa ba mettre ba sa ebele na France awa o ba zo défendre mboka o mito esalaka. Où que vous soyez, la meilleure actualité congolaise est sur EDTV. Comment bandeko no bazo kufa na Congo, bato o bazo défendre peuple wana. Po bato afungola miso yo zo ningo distraire biso. Na biso bossa na yo, après tout ça makambo ya ba collabo oyo, na biso kana mbetika na soki ba mbongo ochepo oya ko boma. O boma pe mutute. Soki organise ke o attaquer soki na chatumba toza ebele. Oyo, boye soki boningi boluka ba adresse na biso totambola na ba voiture normale. Ba plaque na biso eza normal boko zo ba plaque bo feeling biso ki na manda ko boboma mais ba mbongo ezo tia wana po ya ko bangisa ka biso tolandi le monsieur là je ne sais pas même comment on a collaboré na soki ya uti wapi aya ko bangisa chatumba boya ko bangisa eke to sala nde to sala ki nene Élysée mais on s'est trompé hein soko za makasi hein ça le lingo sala wana na bike ozo kosa na ko intimider mututé biso ba combattre to mutu moko ko intimider biso te. Vous comprenez? Au contraire, ce que vous avez makasi, bino bolobi que vous avez prêt. Pourquoi vous avez bomba? Boya na ninga ya nini ke? Boye pena ninga polele boye bike boye ko luka mutel. Yango la ninga deux dossiers wana ninga na lobelango. Maître comment ça s'appelle Jean Bossa na no makamba musique, luka musala mususu, mikolo ba kaete bandi na terre. Ba kaete zo banda. Donc quand on va quitter to ba yo beta na yo il faut taper moi bien so kuna ezate awa na biso na Belgique to vivre na biso na ba pomme de terre bani yaka awa musala za ngwe bele ba ko joyeux sans problème vous comprenez yango na biso ke bossa na makambo wana sinon soko continuer ni wana okozwa frappe internationale komona oyo ba bengi Braddock komona komona major Tati komona Gaël kometa maître dona ye nzoto mike maître nzoto mike même makolo sala ka poko so la bête ka tokala mystique bossa na makambo wana awa eza E12 ingeta de c'est major Tati mutu wana comme le bunda na centimètre Nana tina ya kutanga komo on est maître John non nana pas tina kutanga a centimètre mais bonzo boye pour ça maître John pour mettre centimètre yoka message tout to tindela yo sikoyo soki pena oza mobali oza mobali olobite miziki ezonga oza mobali chalibaya ochelibaya miziki ezongi po koloba eza pamba donc salaka action soit pena concert tia concert bongo komona okobetama en vrac te bongo mabe tokende kaka toyokana boye yo neti yo moni ke yo congolais tata na bino mama na bino ota makambo yene kakuna te toyokana soza mobali basala makambo so bakataka bani bani tosala boye yo moto bosongisa ngo neti congolais tata bino ata biso ataka 3 personnes na yo na bato na bino boya boye bake biso yo attaque na ingeta yaka donc ndenge eza message toza ko adresse na yo directement oza mobali chalibaya okomona na zina ba prise oyo boyekola ba prise
te mais alobi basali association ba maître nyonso ya makasi. Ah bon? Boko beta ma international en vrac. Toko beta bino en vrac. Oso zwa bilo ba baseball na mitu oko zwa yango. Chali baya totala yo. So za bali ya tembe. Oko beta ma en vrac à gogo. Soi-disant ce qui sont. Mais bozo quand il y a le week-end à Belgique avec musique et zo beta ndeni bo plex na France beta. Hier aroba ka on pongo. Ah beta ouais. Ah mais yem ta le bi boy vous savez. En Europe comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Soki musique oyo zo ba kezo beta Karaoke, awa. Ça nous regarde que nous les combattants. Et ça yote Jean Moutoué a décidé dans la musique il y a des combattants qui sont allés à la musique. Comprends? Musique, on dit musique, et ça va Madeleine, Olympia, après, ils ont des musiciens, il y a Congo, des Tobo, il y a collabo. Preuve qu'au moins, même, comment il s'appelle, Fanny, Kalamingi Tepeyo, tu interdire au tambola. Comprends? Mais, il y a logique, il y a un problème. Moussousou wana, il y a un problème. Bato o ba yemela kanambi bato tozali na ngo problème. Jean ozana droit ko ya ko après ko pesa biso les sons pour na ba musicien oyo ba betaka awa. Bato ya zaiko batikala ba lire alme na ba match bazalaka ozana droit te. O eza biso ba combattre. Est-ce que tu as droit d'entrer pour na musique na ba? Droit d'entrer pe ezalaka te, eza bato se dépier moi kwanga na bango. Oza pe na droit te ko pesa biso les sons mais tozo e biso soki olingi ozwa frappe. En frappe internationale. Je pense que vous avez mutuali bosso oyo kokufa na frappe. Tozo promettre yo après tozo la tozo bisike joie kaka tia date et jour. Merci. Comme ça yo mo mona ke mbala liboso ngeta centimètre à betami. Ngeta. Kaka ndenge bakombata balobi donc mawa mingi. Oza mobali chali baya. Tika maloba pamba au concert ko zongo te. Chaka kalibaya bongo mona. Ngeta. Alors on a passé par le colonel Bradok. Oyo wera ko bossa na mboro mode. Na kata Belgique wera ko bossa nete elongio. Non, ya oloba pena na mone sali. Ya olobeza pena. Ya olobeza. Ndeko na oloba pena opesa moi toli, moi conseil. Na oloba na opesa pe moi conseil. Ndeko za na famille na yo. Wana mwasi na yo. Oza na bana na yo. Est-ce que moi sino na ndako ayebi ozoleka na Congo? Bana na yo baza au courant na oyo nyonso ezoleka na Congo. Mpona nini topekisi musique bandeko bofungola mo matoi mpena bien boyoka mpena bien. Musique wana elalisi peuple congolais makasi. Musique ebomisi peuple congolais. Peuple congolais comment akoyeba jamais ko défendre terre na ye onzamba apesi ye mpona nini? Exemple à l'extérieur libanda mboka awa na bapoto pourquoi bato fo balalaka na misiki moko oyo ezanga mutu na makolo misiki oyo ezoedike ata bato te kobina eza mabe te koyoka misiki eza mabe te mais toyoka misiki tobina toyoka mpe message oyo ya bien toyoka message moko ekoedifie kokolisa mwa bongo ya bato epuis bamusicien fo bapanza sango baza donc baambassadeur fo balobela oyo ezoleka na Congo balobela pasi oyo toza nango mais lelo oyo misiki wana eza kaka soki ozotala bokotala yango jamais na papa na bana babétise kaka donc eza toujours na babétise bongo vraiment misiki wana oyo ezolalisa bato tokolinga ngo kaka vraiment kebetaka misiki oyo bozosalaki te ti bamusicien oyo bozolinga bosala par force bobeta misiki bokokobeta te et puis bokoya kotikala na sanction moko internationale même makambo oyo soki eleki bokotikala na grand problème bokotikala na problème moko makasi oyo nde balobaka na église oyo aza na matoi ya koyoka ayokaka mpe wana motema ya kondima makasi ya kosalela asalela bamusicien bino pena na biso eza pena donc tome géri surtout awana na royaume ya Belgique fo bosala gloire ya makasi pena
ya makasi pena po bobeta bokobeta te po tobongisi manduki nyonso ezalaka deja na place manduki tu etelema pena kitoko bosala ndenge bolingo osala batiaki mbongo ebele na le 5 mars si je me trompe pas Ouais. 2017. Ouais. Batiaki mbongo ebele mais voir même bango oyo baliaki mbongo belge sirete belge baliaka mbongo ebele mais ekoka te bongo lelo ona na kotia su mbongo ndeko bovanda po bokobetaka na bino te. En Afrique comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. On a un message à Bandeko, nos Congolais, sont des vrais Congolais, en tout cas Congo, ils ont un moment où il y a musique. Ils ont une culture, ils ont un zongaka. Et mais pour l'instant, la situation est nous, en tout cas, ils ont une place, ils ont décidé de musique et bêta. De ce moment, ils ont terminé le belé, ils ont un belé, ils ont un sentiment. Donc, na minute même na Bandeko en Allemagne, Gabi Katumba, il commande Aigle. Partout, même en Afrique du Sud, musique est rozonga. En Australie, pas Casbah, musique est rozonga. Mais pourquoi ils ont s'entêté dans la Europe pour musique est zonga? Donc, sans rival, on peut en Afrique du Sud battre les Cambangos. Sans oublier mon colonel. Na Hollanda aye mabe po tsunami ya musique petit na tsunami aye mabe penza ya mabe ya kosakana te donc ndeko na ngai procédé zaki malamu te ndenge olingaki lo obima dictature bosali groupe bosali association en tout cas bandeko ya Belgique balobi basepe nango te non c'est non alors ezaki place aux combattants émission na bino ba combattants donc ignorance na hypocrisie ya ngom de bomi mboka mettre le baiser sur donc ignorance na hypocrisie ya ngom de la disibiso les seuls poisons ils ont monté ma ignorance voilà wana ils ont bande ko ba combattant yo wana tinda message moko pa ya kanachien soki pendo za mobali yaka ba yamba yo ndenge ba ya ndenge ba yamba ki Denisa Songweso yaka soki pendo za mobali yaka ba yamba yo ndenge okomona Aza président Baba, allo baka pété. Kanachien, Ingeta. Voilà, pour nous ça, commandant Isso. Bon, je pense que le message tout ça, il a qui ça la journée à l'élo. Il est qui nango, ou yasa mato ya koyoka. Ayoka. Bino bato bozo bozi mboka na biso en otage. Kanachien. Bato ozoti na wana baza léger, baza muke. Soki oza mobali, yo soki Olivier, comment on est Olivier? Soki Olivier Mangwele, soki nani Congo. Yaka wana Bruxelles. Ah ouais, ça E12. Ah ouais, ça E12. Ayatolia. Après soki to yoka likambo mo ezi Chatumba, ezui Babin, ezui soki nani mu combattant tout oya za résistant. Je pense que oyo la musa combat ezaki mort Arma Tungulu. Mais cette fois-ci, je pense que ko la musate boko kufa ndina ba ambassade na mino ko kangama. To kata mutu moko akufa ni malaria ni d'ailleurs malaria na poto ezalaka te o aba tutie na mutuka ou bien nini tout il va ekotomber likolo mutu na yo Kanachien mais na informé ndeko na Mangwele soki Mangwele o batindaki mais il faut na sekana no agent SK12 ndenge za na kati ba combattant ba service na pese sali musala coup de chapeau pour to telema pe makasi to ibina famille mu mato to menaki enquête to za dossier mu bimba donc soki moko ya ba combattant kufi ata kufina ndenge mususu ko ya luki makambo azo engagement ya ko collaborer na bapa ya po aboma bana mboka yeba ke famille no pe ekolala donc to sto yebi tout donc komi tu ngsono te Mangwele soko so zaka wa solo zongo ya solo puisque to yebi famille no mobimba donc situation na yo tozo bangela ngo kutumbo elo mo côté d'ailleurs pour na sengo c'est-à-dire que combat na biso to na victoire po ba ko mo banga biso ba mo tinda bino boya boluka bo bomaka biso awa donc ezaki émission no place au combattant ba combattant Belgique ba télémaki pour entendre comme musique il peut pour nous repasser message na ndeko wana soi-disant Olivier Mangwele o batini na président na bango donc voilà d'ailleurs écoute suka na bango ils ont comprendre bango ils suka na bango mais bokeba lokola ba bomi ba misusu na ina bisa ba ndeko loko moko o moni ba musicien so ba tika bango c'est parce que bazana a besoin na bango pour passer musala bango buzoba mais bango pe bango ba wera tout wana ba oboma bango na ba kofi tout le monde na ba tout ba Olivier Mangwele donc ba zo rotinda ba pa bon ba suka ba oboma pe bango mais tawana ezate plus que Kanachien azana makolo nzira donc voilà quoi donc place au combattant pour na le suki ndengona ingeta
Combattant.